Bienvenue, fidèles internautes de EHEP Média, partout où vous êtes, vous nous suivez. Aujourd'hui, moi, la Benjamin de la presse congolaise, autrement dit Manela ici, est la diva, la triple option. Je suis toujours là à votre service, comme la demande de monsieur Papi Moussoui. Donc, on est là, quoi. Tout ça, il pendant descente dans Kachama campagne de Kiti. De Koutalana, vive la musique, où il a fait. Papa Wimba ou Yatika Biso. Le lopenda Torobeta Lisolo na ba musicien. Na quelques musiciens, pardon. Torobeta Lisolo na chef d'orchestre. Otozana est déjà awa. Na kombo ya Monsieur Tosha. Na sûr que boyebi. Sa boyebi misala na ye. Le lopenda Torosolo la na ye. Moi, histoire. Pour vivre la musique à moi, genre. Depuis Papa Kenda. Toyebite. Masolo commandé nini. Nana roma o diriger Masolo. Masolo évoluera ndenge nini. Yango vraiment na souci na bino. Tokotaki tokutana na Monsieur Tosha tozwaki rendez-vous le long de teko réaliser le Congo. Donc naza déjà na Monsieur Tosha awa o tozo peta masolo ya viva la musique. On a le vu déjà bon début de la semaine Monsieur Tosha. Ouais, à vous autant Manela. Et pesa zo ate ya na 4 cas ya musala quoi. Hein? Na ebi ke nenda kubomi kama eza nini ya elote na 4 cas ya musala tozala Monsieur Tosha awa oya azalaka président ya groupe Viva la musique l'air Kondo Papa Wemba azalaki bon pour l'instant toyebi te akoma nani aza nani oya bilili eza nango radio te nangala bino to découvrir o Monsieur Tosha akoma Monsieur Tosha j'espère que ozalaka l'air na scène sur scène l'air Papa Tika Rabiso oko bete biso moi histoire ngo ezala ndenge pola ebele pena to yoka kaka mais tozwa moi grâce wana te yoka bino obozalanga sur scène mukolo wana. Ouais ben merci Manela na ndenge oye pour toza pena à plein maquis tozo travailler car ndenge za rapport sorti na biso après papa tozo travailler pe album na biso ya sika o to bimisa biso moko donc tozo préparer pe les sous sorti ya album ya papa o obima le 28 ya mois oyo octobre en tout cas et ça à moi pas si po na relata toujours histoire mais le rôle oye kozwanga pena boye na oloba ezara moi pas si trop na podium wana donc ezara pas si trop surtout nga pena ndezara pour nga nazali toujours chef d'orchestre nae petit siko nazaka chef d'orchestre ezaki pena ke to sali programme nga na papa très bien na loge nga na to sololi makambutu na podium après 45 minutes via kwei via zaki soute donc na yoka pas si ya trop donc pour nga pena na mona na zana perte na zanga papa donc naza pena perte na zanga papa pour na pena za papa nanga pena musical pe akoma pena père nanga pena donc na makam nanga tout ezaki problème tout na osenga conseil pa na epé abana conseiller nga toujours. Merci Monsieur Tosha pour l'éclaircissement. To continuer car masolo to linga to yeba pe susu mo mukipo to landa mo ba évolution ya ba masolo ngonde zalaka na simaeli wa papa ka délégation bozalaka na Côte d'Ivoire to lingi to yeba est-ce que bo profiter moi na ba bien oyo gouvernement na esala pour na papa parce que boza bino ba ka bato beaucoup fa ki na épée sur scène bo mona ki événement récompense moi étant que bato bazala ki on a poto yoka ba contribution ba nini wuta de part et d'autre est-ce que bino bo étant que ba musicien bozala na ye mukolo wana est-ce que bo mérite moi ba remerciement ba bloka mike na nyonso kotaka na matanga na yona bon au moins lo ezaki hyper important biso total la tobanda kotala bayebaka moninga na ntango apasi c'est ça façon oyo baportaki biso main forte façon oyo bazalaki na biso balela na biso papa nde yango eleki makambo tu mais tosepela pena mingi na ndenge pena balela na biso papa donc yango pena ezalaka na comparaison te quoi. Vraiment félicitations à la population ivoirienne. Vous ça vraiment etikala rozalate. Vraiment tous vraiment de cœur na bino to féliciter bino. Na nyonso vous ça en obstacle ya papa Wemba. Monsieur Tosha bo utara Côte d'Ivoire boye. L'air boye bo komaki awa.
mouvement maramatanga ndenge lekaki nyonso toyoka mambo ebima ebele mouvement ekabwani mouvement esala so nini na minute osiko biso toningi mpena toyeba balandi ya EHP Media wana posa bayeba Viva la Musica eza combien toi na combien de Viva la Musica na minute oyo Viva la Musica depuis kalezeka moko ya Papa Wemba et que Viva la Musica et que viva Papa Wemba yango o biso toujours tozanango o biso tozali donc Viva la Musica ezalaka moko donc ekabwana te bino nyonso ko bozalaka na papa bino nyonso bozali ouais biso tout tozali o tozali na papa biso tout tozali au grand complet oza siko muntu azana ti atikali neti muntu ya train na kati na bino ezana bon structure ya orchestre na websa structure ya orchestre ndenge ezalaka toza na manager Marie-Laure Yaone toza na manager Cornélie Malongi toza na bureau na biso ndenge ezalaka ba Senado Tata Malongi Ikoko Kadusa toza na chef d'orchestre qui est Tosha Fulakanda toza na chef ten ya ba chanteuse wana na gouvernement ya Tosha qui est Bénédicte Soucha toza na chef ya discipline qui est Cédric Bangutulwa yaza clavieriste na biso rapena seda pena misapia na piano banini donc ye gouvernement nanga yango wana toza na batu ba master tout bazali o to benga ba leader pour vieux l'air azali vivant ba dans le biso toza ba leader donc ba master tout ba leader donc leader siko pena o alikolo pena eza Viva la Musica. Mais c'est comme ça tant que maman Amazon t'es pas to yoka pe maman Amazon pe na kacha masola viva ebongo eza neti yo oboti mwana na ona pale na yo mwana wana aozalaka ya yoti so mobali no azate Viva la Musica esalama na pale o papa azalaki na mère bon siko olobani tolobelango ndeni susu donc na ba effort nyonso bozosala non pour bakeza soutenir par maman Amazon mais yango na opesaka exemple mwana na yo okotika ye olanda ye kaka olandela soin na ye makambo tu ezaka ndenge mère azosala na biso merci maman balandi bozoyoka nde tozo évoluer na Tosha bino peut-être bolanda biso na retard Tosha aza chef d'orchestre ya groupe Viva la Musica oyo ya Papa Wemba ti lelo azo maintenir ka poste na ya chef moto alongoli ete azakaka wana malgré banini nyonso toyoka ke Viva la ekabwana so ndenge nini mais Tosha lelo confirmer biso Viva la ezaka moko structure nango ezaka ka ndenge atangi moto na moto azo mériter kaka poste na ye ndenge bino mo boyebi donc tozaka na Tosha awa tozo solo la mingi makamba Viva la Musica Tosha to beta siko moi masolo estalike tout si par papa to kota siko na bino génération obotikali na groupe ce qu'on a minutes o to lingi to yeba na maki a bozali eza pour na préparation ya album oyo papa tikaki ou bien album na bino moko bozolinga bosala bon omoni l'air papa kufaki après mort nae to betate to matana scène te to beta pena concert yangona to kotaki to bomba makina to travailler si mato bima batu ba mona pena Viva la Musica batu ba mona ke Viva la Musica eza toujours batu ba mona oyo maître d'école à la kisagi biso donc yango wana le kambo to bomba neli pe batu ba vivre album na biso o ezoya yango na to travailler par album na biso tout na ba massa donc to simbani main dans la main quand ndenge salaka l'union fait la force. OK merci mais na kati ya maki yo kaka li solo moko to yebite soki eza ya solo nini baba biso ke yo zalaka mingi na papa ba biso ke papa banzembo nyonso ayemba tikala kokomata nzembo moko te bon histoire viva eza orchestre mo ebandi depuis 77 o biso atolobaka 77 donc na 77 wana bon talaka de 77 ti lelo talaka artiste ndenge wana tunyango po to yeba biki papa tikala kokomate mais anda kosomba banzembo on ba vivre tikali na rythme kosomba kaka ou bien ezui nini rythme lango bango bino moko bokosimba siko biki wanda kokoma ba texte na bino banzembo ezebele o via koma ebele ya ebele
donc yango na biso depuis 77 hein 77 quoi ba nzembo eze belé au via coma mais apport ya ba parolier ezaka nango pe mabete apport ya ba parolier pe ezaka nango mabete so ba yena apport na bango ezaka toujours malamu ezo contribuer ka na nini na musique oyo ekomaka parolier komi interprète à interpréter. Ok, merci, mais c'est tout ça. T'as évité balandi au rôle na so tout ça ko sela mo lo mo. Ya ba ne wana poto cha zongi sa bango vraiment. Ngala za mobeti Benedict. Mobeti pe ayemba to yebi to moni pe lelo ba koma o ba lo aki atalako. Aki so kinani, aki so kinani, lelo pe ba sali pe ba bord evandi. Et tant que mobeti zongi sa biso na viva kala. Na bim na bakikoso yemba la yo moya mo musala pe mo boulot ezalaka lango to sentir vraiment que to chapenda za pinla ya viva la ya ba série wana lelo yo solo na yebi mokili yo ya nzambe mokonzi kasi na mokili yango esimbi siko boya pwani esimbi nango na selo yo esimbi nango na balanya ya spécial tosha esimbi nango parce que vous besoin continuer studio bakisere ka blo amike wana album va nango po kongo nango courage na yo nzembo siko ya vie nzembo ya maître d'école nzembo ya fulangenge nzembo ya petit rossi nzembo donc ya grand mayas nzembo na yebi titre nango bokulaka donc ils avaient nzembo pena o ya etombola viva quoi etombola orchestre na yemoko parce qu'on a la faible l'nzembo a remplacé le point par les lettres ce qui est-ce que toi ça na ebe ko yembongo ezala ngo mobulo mais oko sala taka moi le côté wana Benedict au bois kango Benedict la diva waouh elle a senti maman la diva ko ça va la diva est moi au bois kango l'artiste du moment. Il est moi comme personne. Balandino sur EHP, vive la peneza pena complet. Na yebi kito yeba Benedict na makingo. Ayeso bobo sani lokolote. Azala zana ba clip belé lelo Benedict asimbi lisango. Est-ce que simba to yo kanano ouais. Olingo kali. Lelo kaka remplacer le point. Ma rosa mama ya bana Ma rosa mama ya bana to bombi Benedict ya biso to zongi sa ita si sala la tosha vraiment tosha de sentir que bolingo ezali vraiment papa vraiment a sala qui va a tika qui vraiment loko moko ya bien po comment na ba rythme ba orchestre comme na Congo comme ka so leader a kufi vraiment mobulu et sentir que on a nord on a sud on a est mais binon to sentir vraiment que ignore les ali bozota la mbongo te parce que eloko so ki mokona ngo azali ezarande musuna so ka zate. Bon, viva c'est un état d'esprit. Omoni viva na o tuba landaka so landiango na o ezala message ya grand prêtre donc vine robonga. Ezaneti bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, ezaneti comportement so un comportement kitoko ezape inzo yangolo keto yangolo Watu yangolo mutu kape yangolo. Donc mutuso landi ndengwana yango vite. Donc viva c'est un état d'esprit na tout donc viva eza autre. Viva biso père na biso l'accès biso pena donc ko péché au lieu ba memelo mbisi ko péché. Donc faut travailler yango mo biso to travailler to landa toujours ligné na ye yango no moni ke to za so soudé donc to za souci mon voté. Mais apparemment batumsu pe balongwe bozak vraiment complet quand papa tika ki binoté parce que bana pe ba wele la fufuna soupe bazanga na bango te. Oui bon omoni na mukili ya place bat bazalara ma tante zanga te mais biso za so complet bateau peut-être o bazolo baloba eza bateau balongwa kutukala l'air vieux mogaza vivant omona balongwa omona l'air musu bango ba loba libanda mais toboyi mutute biso tutoza na biso oya longwa ne pe kala
Mais bon, bah, le mois Kalawana, c'est Rivia Zalaka. C'est comme si vous avez zonga rapé, c'est Rivia Zalaka et moko. Mais ouais. Ils ont un master Bendo à Zonga. Ils ont un master Pompom Miyake à Zonga. Baza Tilelo. Mais oui, Baza, ils ont ma bête. Biso, c'est l'union fait la force. Biso tout aussi main dans la main. Pour tout tel misara toujours bender dans biso quoi. Merci beaucoup. Album Bozo Sala, ils en a combien de titres? Participation dans Weza beaucoup plus na mi bali. Basi ezaka Bénédicte Yemoko ou bien Bakisa Basi Msusu Sala que recrutement Msusu. Ouais, mais tu as 4 filles. Tu as 4 filles, 4 choristes. Na le bandengwana chef na bango Bénédicte, yango moni Bénédicte aye donc yé azo présenter bango tout, et ça tout comme le roi Ngamoro, le chef suprême nazo présenter pe batu. Ba master tout quoi. Donc mukolo ya susu poto to lobela ande to yebisa combien de titres ça pour l'album quoi. Mais vous avez la carte ya préparation studio tout là. Mais oui, on a plein répétition. Donc à plein répétition, donc tu as répété dans 4 rep Talaga Manela et Talaga vient en papi Moussoui London. Talaga donc vient en papi Moussoui et pena donc Colo Histoire et bi pena Tosha depuis Tosha dans mineur na 14 ans. Petit travailler Fulakanda Salaboué donc voilà. Si tu sentir vraiment ça papa pour vraiment en coulisses TV aller like vraiment sur la que faut quitter donc ce pena toye awa donc mutum souté papi musui bambote belé na yo yango wana boss to komo chité mwana suka na tosha mais to linga tosha pesa biso programme so bobimi na maki bokozonga kaka na siège na bino oyo bozalaka nango ba répétition kozonga na ezaki parce que apparemment pe sur scène boza penza te na ba production hein. Mais oui, stratégie na biso yango wana. Stratégie na biso zaki wana. L'air to bima donc tozo beta. Donc po biso mikolo to beta ka sako banga, makambo tout eza sako banga. Donc nyonso ka sako banga. Orchestre sans président bo beta sako banga. Sako banga makambo tout. Maison mère ezawe razawana. BCBG zajiba zawana. Quartier la teza Kofi zawana. Fabrika zaye. Fale aye. Oso inani na bimi bino président te. Papa Wemba to yeba ke akufa et orchestre très kaboyi on ba bozo banga te toko tuta pena donc sako banga donc biso pena donc sako banga ouais vous assure na bino mais ngana obanga mo muki kasi yo banga no mais biso sako banga yango na ngana biso manela donc yeba ka ne o sala émission bo sako banga donc tout au popola bango sako banga neti biso viva la musique sako banga donc kitoko. Sango banga to chande alobi kaka sango banga biso pe toujours na EHP système ya monde avion kaka na minute so mutu alobi no mabe wa saloni ya ko luka le belete ko teka na monde avion luka ozoti on est to chalobi sango banga to zaka la système sango banga na mode avion to yo finga no ngai lo balo mabe nyoso lingi pona nga ngai na kotioka na mode avion donc na mono le souté gloire ngimbi cameraman on est là banga singa makasi au moins la gloire yé moko pe sanko banga alors so biso bena image qui toko pena gloire sako banga donc makambo tout ezaka sako banga wana na rôle na cha moi assurance muke pour vivre la musique a pe raté pour neto yoka déjà bon ba présidente ba chanteur ba wa muta utashira utana dance aya na makindu auta na makindu na lisangu ya jeté donc on sentir que musala vraiment formation ezali continue toujours car on a cadre on a même beaucoup recruter bozana nini programme de recrutement te car ndenge bozawana ekoki car bon be mutu pe so linga kota adana facilité ko adhérer na groupe. Oui, biso toboya raté eza neti biso toyaki na viva toyaki papa mba prenaki biso o lelo to koma ba musicien ya ba talent boy eza neti biso peso ba master baye to ko apprendre bango ka na modèle o papa bana ko apprendre biso donc la porte est grandement ouverte. La porte est grandement ouverte pour na mutu alinga kota na ye. Merci beaucoup Tosha comme na suka opesa programme ya orchestre. Ouais biso orchestre tozana maki
toza na maki donc nde saki boye pena donc toza pena plein répétition toza na maki a na bocage numéro 53 et pas ya manager na biso Marie-Laure Yaone donc toza pena donc pepele donc makambutu pepele donc makambutu sako banga tozo beta sako banga to répéter sako banga donc nde na telemi pe boye sako banga. Mais vous bénéficiez quand même de la relation, il y a Papa Wemba. Mais na lobaki yango tout à l'heure Papa bando laksa biso ndenge balaksa mwana ko pêcher mbisi. Abano yela biso mbisi te, ma laksa biso ko pêcher mbisi. Donc bana oyo papa laksa bango ndenge na bazaka ndenge nini. Donc ba déjà kozwa responsabilité makambutu en tout cas nazanga eloko na kolobela na koloba pona papa en tout cas nzamba batela ke chaque fois place azali po na oya asala pona biso lelo biso na vivre la musique donc ça ko banga. Chers internautes, comprenons que nous sommes là avec Tosha. Tosha Aza, vice-président, il y a groupe président, chef d'orchestre, s'il vous plaît. Je retire mes mots. Chef d'orchestre, il y a groupe Viva la Musica, il y a de fait Papa Wemba. To bukena ete akete Aza awa. Tozo yamba Benedict, biso misato awa. La manche qui to désannoncer émission, biso misato. Na boyebi Benedict, bon mona Benedict na ba clip partout. Mais ngana lingana beta na li solo des danseuses. À musicien, à chanteuse. Ah, système ngoye makasi na kinye. Ah, nzambe na mukolo makingo. Biso debi ke formation ya danse ça qui pas Benedict lona lisang bene. Ute ya biso nini? Ina la sabno que non ada artiste complète sans kobanga. Ah ouais. Voilà. Sans kobanga. Sans kobanga. Donc système mukoloka sans kobanga. Ah ouais. Artiste complète. Donc so yena chant au kuta. So yena danse au kuta. Mais tout le monde ngolo balanga mingi te ko bato ba ko ba ça veut dire na zo exagérer. Ko ba la Benjamin tu exagérer kayobe. Benedict Aza bilombo mo la Benedict Aza il a biso moins quelques vocales ya viva là. Et Benedict Aza biso quelqu'un papa ya danse bon monde que tout est complet. Benedict pardon. Quand on lobana bandi on ba internaute na biso baza tembe soto lobika boka bo lobaka e biko yemba ba ka e bobina to moni ni. Chololo likaya buna kikalungwe mwasi na nzela ifo palela chololo mabele ezalaka na puissance ya kotire babengi pesanteur donc continue pardon et bongonga avec triple option pesanteur courant paiement kangaka naka penalexaka. Non, c'est non, n'habité. Toyo kaka bien le mususu est bien pikanata bien. Mwasi milenge la malamue yekola pena nukola tae liputa pambo yebiata kokangate konga chese yebi kutu komi bomba yokola tana ifo so gene bato saver ya bo mwasi na yo aussi les somme italien tu ko ba mulai le mitali na mité ya na plateau te au moins la mitali. Donc voilà. Posa bolingo lokola mbongo esilaka te atozwi ebele. Mwasi kitoko mibali mingi balinga yo ekasisa l'attention. Voilà. Comment la Benedict Benedict na banzonzinga ebele to mona Benedict na ba clip to mona Benedict moi ba na ba vocal ebele zaka na permission ya papa ou bien ezaka koyeba na Benedict na ba vie na yo wana wasala sala ba. Bon, eza nyonso tuana eza koyeba nanga ko bimiso papa mba abimisanga na koyeba musala ko laksanga musala ona sala ke nona sepel sabatu les artistes babanda ko contacter ba contactanga ti lelo mais avant na sana bango na ko tsenga toujours permission et pas ya papa pour na lingara te ke nona sima yo ke non batu baloba ke boye na boye papa tala benta sali boye non na linga ko na bana linga ko senga e permission et puis na bénédiction na e quoi neti pe na minute yo na do préparer maxi si na sala single na sala remix ya nze momoko ya kala ya papa na senga permission e pa ya chef nanga
chef Tosha Fulankanda Liswandeke na Mama Amazon na ba manager bureau tout et pesanga permission. Donc ngai avant de ça la featuring toi avant de travailler na artiste tout avant de ça la likambu or viva la musique na senga toujours permission. Voilà. Likambo question mutu na habité ce que ça la nini oh koloba maso pe na habité Bénédicte tu encore répondre sur onde nini. To comme aloba que Bénédicte peut a participer quand la loi papa soit des avandisa ka ma vie. Éviter c'est Bénédicte encore répondre. Marambe belé loba ma komboranga na loi papa. Vraiment batwana o baloba ma bena komboranga nzamba limbisa bango. Nzamba limbisa bino et puis au monde tout na scène wana. Oh là là. Au monde tout qui vraiment na scène wana. Na ba 6 heures pena tala pe likolo boye na senga nzamba pesanga nguya. Na la musa papa. Malheureusement, il y a un cas de faut comprendre. Mais nous sommes battus au barakengai pour nous ça qui en tout cas nzamba limbisa bino nzambe alimbisa bino quoi. Donc je n'ai rien à dire. Vraiment ils ont encouragé koyoka elenge mwasi na kati ya groupe ba makambo ebimi ebele. Surtout que ça na maladie ya mutu te za la soki ndingini te za na liwa ya mutu mais so kasa na makambo nyonso ebima ki na Bénédicte ngaka tika groupe mais te Bénédicte pika mikaka alena mikaka na kati viva la musique ngana ko trahir viva la musique te makila na ngai eza viva la musique elongi ozomo elongi ya papa Wemba mais confiance au papa d'ailleurs ko pesa ngai. Mais jamais ngana ko longa viva la musique mais non trahir papa mais na Satan condamné nga penza sona longa viva na Satan ko condamné nga donc nga penza ko o papa ton bando présenter biso ba choriste abando babi oyo wana azaya ngai azaya viva azaya biso ozo comprendre donc nga penza ya viva. Ah ouais, moi na papa Wemba moi na mère Amazon en tout cas moi na viva la musique. Voilà, Bénédicte. Seko na seko Bénédicte. Ah ouais. Bon, nako bati que seko na seko parce que ba o babanda viva la musique bango tende tozana bango. Voilà, réponse ngala nako zela kaka Bénédicte chité na biso yangoyo. Yangoyo po te biso tous les camerounais comme les toyoka susu Bénédicte ça moi singela. Bo kaka esimbi Bénédicte nager. Jamais, yo kana biso, o monde na viva la musique na da permis on sait le konyo surtout na lingi. Tozana cachoté, tozaba soyate, tozaba artiste. Nous a permis on ça la eloko surtout na lingi mais tout en respectant ba norme il y a vive à la musique. Vous comprendre. Donc c'est un peu ça. Et puis ata soki 5 na sona ke beta concert wapi mais kaka na vive à la musique accompagné na chef d'orchestre na chef nangai. Donc voilà. Bénédicte c'est un peu ça. Musicien. Bénédicte est mon danser. Ah ouais. Bénédicte est mon maître à sport. Ouais. Tu as fait ça à sport avec la banda. Je vais bon, omoni ba Beyoncé, omoni ba Céline Dion, omoni ba Shakira. Net Beyoncé mon kazana chanteuse ada akomaka et puis ada na marque à parfum nae, ada styliste, ada actrice. Omona donc ada artiste moko na ba multiple bah ma kambu quoi ozo comprendre donc Bénédicte je suis capable et dans le kambu ya organisation soit biko s'organiser et puis voilà quoi au sali timing no bien horaire na yo très bien que non net na tongo chaque 6 heures ngam na pesa ka ba garçon physique oui ana maki donc chaque 6 heures na ebi que non na 6 heures on la musa ba garçon to travailler 10 heures to bandi ko travailler chant donc na ebi comment est-ce que na sala ka na kabola ka ba makam na ngai quoi. Question curiosité, tant que moi si, oui, bah, Bénédicte mariée, Bénédicte célibataire, Bénédicte fiançaille, ou bien Bénédicte a pensé à libalate. Au moninga no moninga buena en 100% moi c'était mais en 120% moi si. Chérie à Rosaranate. 20% bah qui c'est 20% et bah sans Koban a toujours mon équipe Nabiso donc mère na fille ba bisous et puis Kija donc équipe Nabiso yangwana et ça que non vive la musique ezala donc c'est un peu ça quoi. Bénédicte 120% moi c'est dans la baxi 20% on a ponga lobaka on ba leur ko balanga on va très heureux pour avoir bien servi. Nada marié pour l'instant mais nada occupé. Kalaté.
Bénédicte maman bana combien? Non, on a beauté. Régime ya Bénédicte eza nini Bénédicte linga pinza kolia. Ah, bonga va très compliqué te na kolia. Na lia ranyon surtout. Na va très compliqué te na lia ranyon surtout et puis na lamba ki toko makasi. Bon, je suis une femme de cuisine comme on anda ko so tuninga partie ni anda ko linga ka mingi. Mais parce que non, la cuisine. Cuisine est la partie préférée nanga, partie chérie nanga. Donc na va compliqué te na kolia. Je mange tout. Couleur préférée à Bénédicte? Rose. Pourquoi caca rose? Bénédicte, elle est douce, elle adore l'amour, et puis je suis une femme, ma belle. Donc, couleur préférée, rose, après rose bleu. Voilà. Merci Bénédicte. Relation nini Bénédicte zanango la ba ninga ba danseuse, il y a orchestre mususu, ba danseuse comme ba chante. Bon, ba chanteuse. Bon, ngana problème morotena bango na bango bien ba auto kutana to dara bien ba auto sola pe to dara bien ba oh non to kutana te non to sola te. Je pense que mon koto kutana to sola pe bien parce que na un problème na bango te. Donc on appelle ça chanteuse union sur ya RDC mbote na ba obada ibanda mbote a trop et puis na ba danseuse na bango pe mêmement ba auto sola na bango to sola ka très bien ba oh, to monana pété non to solate mon koto kutana. Je pense que to sola se peut très bien. Est-ce que vous avez la peine organisation, il y a ba danseuse, na ba chante congolaise. Bon, na ba chanteuse non te mais na ba danseuse. Tota ko sala boule moko boye na Anya Star, on appelle Simbote. Na Sandraline na ba beauté, na cuisse de poulet et tout. On a tout ça la belle na biso ya ba danseuse pour na ko protéger ba danseuse et tout avant ba makambu moko bebute ko leka tozora déjà boulwana donc non zelaba benganga pour la prochaine réunion quoi voilà le lot yami Bénédicte tant que présidente ya ba danseuse to me ko so la pena on a Bénédicte muko etali akotrement ya ba danseuse parce que eza eloko pe ezo sambusa mingi musala na bino ba danseuse bokomi boza pena na réputation moko ya mabe donc la mutu nyonso mutu deso ki danseuse mutu na yebi ke lukaka mibali oke sala kindumba et puis teni na bino eza kitoko te teni na bino epona marana ba président ou bien bino ba président nde mutu bopona ka teni ba teni na bino ya scène bon non le belango na deux volets hein. Les camétales tenues et ça dépend il y a ba orchestre orchestre comme ça ba président de ba punera ba danseuse na bango ba orchestre comme ça ba danseuse bango moko donc c'est un peu ça quoi ce qu'on a vu va ça qui papa et maman tako pona ou biso moko papa opesa biso mbongo biso moto ke to sombi ba tenue ou bien ba tenue et papa yé nango outi nango poto. Donc moi je pense que tenue à scène il y a un problème té ngana okina ko sala parce que naza artiste moni biso na bino to réfléchir ndenge mon côté ozo comprendre ngana ko lingana sa bien ndenge moko na kozala bien na scène na s'exprimer bien et tout donc voilà na scène ngana ko za même na en tout cas excusez-moi c'est la scène na ko za même na soutien na kilote na mukuse ah je fais mon boulot quoi. On se comprendre. Tout le monde a un groupe, tout le monde a biso kuna ko ba africaine, ba Congo, ba congolaise, tout là tara bien koleka ba mboka msusu ya ba pa ta ya culture na bango mais na scène en tout cas limite est. Moi je peux dire ça que limite est mais nako c'est on comprendre que c'est en direct donc on a la balabala bato bazoleka to za quartier na bango pena na kati ya makina na bango donc bozo mona mo ba dérangement eza bato na bango ba ko leka boité faut ba sala moi sina ba ya bango ba ki ba mona ki bango. Ouais donc c'est un peu ça et qu'est-ce que je disais là? Oui, ouais, voilà, donc, ezo qui pétait, mais, voilà, kotambola na ngonde na balabala, nde mama likambu yango wana onga siko na loba soki. Na expliquer ope boy. Omoni ba danseuse, parce que batumsu ba comment ko lata lelo, mabe ko le quand même na ba danseuse. Akotambola on pe na balabala. Ma danseuse te. Ah ouais, ça c'est la vérité. Mais à danseuse te. C'est l'internet, mais pardon na c'est qui ça na ba internet na biso muke. Bon moi likambo ben dit à lobby que ba tu ba comment ko lata mabe ko le ka bango na référé na vie na nga moko lobby
Batu to koma ko sala mabe ko lega na Satan moko. Moko la suka même nzambe so atuni Satan ke. Soki nzamba tuni Satan ke Satan bato ndenge na banzambe. Dega masumu oyo pesa ki ngala pesa la bango na bango ba mo sala. Elekito ya ngai. Te kandongo lo te ndongo lo bika ke na Congolais ngana lo ba minka ndongo lo bika ke na batu mususu. En tout cas donc c'est un peu ça. Puis conseil nako pesa ba ninga nga ba danseuse eza que non. Tolinga ba pesa biso valeur mais valeur so tongi ba pesa biso fo na biso mo to mi pesa pour nga penza Benedict na bwana mo atende mutu abana ko yana ba na ba loyenge to na ba comportement mo ba bizarre a omeka ko tuna ko zwa idée wana te po ekosimba te nanga. OK, et photo yeba na ça la danse pour nani chère danseuse ça la danse pour nani. Il faut me tourner en question wana et puis on me pesi réponse et puis au tano réponse sango so yedandeni siko oza wapi avenir na yo na danse eza nini ba projet na yo na danse eza nini parce que lobby pe pour to tika ka ba jeune te nga na daki na ajouter lelo na commune na komi boy donc ton na koma maman ton na 30 ans 35 ans 40 ans na ko commander na ko sala nini. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça musala moko très riche et puis musala moko très respectable. Malheureusement na Congo pas respecté angote. Eza musala moko eza na mbongo ebele ya kosakana te mais soki olingo za la ndenga no vivre ndenge wana yo moko ndem to yeba ko canalisango. Voilà, c'est un peu ça. Pour le bien cadre ya Congo pour ndé Benedict alati boye. Benedict sur scène te ozo na maki abimi maki mbamo to sala émission na sur ozonga mbamo na kati. Mais au monde nga lobby ba ya EHP l'air ba kokota o mona 13h o mona fibo na victoire o mona fibo na bandal o ni Benedict la take za mode yango no lobi ke binonde vraiment amoni on a site non amndenga ko ba o balandaka EHP yango na lobi eloko bino moko nde sikonde bozo bebisa bozo tsaka mo ba biloko mabela mituna bino comment yo ba ko bebisa facilement. Amoni yo la titi. Non. Yo yeba te ke Benedict la tona scène boule peut-être que Benedict utaki ndako ka boye na mona ke Benedict la tiango tikanga pena lata. Heureusement le lobby ke na tambo lango te ko zwanga directement dans la liboso ya le pont na biso ya maki donc c'est un peu ça et puis elo musenga loba na batu na osenga vraiment batu ba respecter ba danseuse hein franchement respectez-nous. Nous sommes de femmes comme toute autre femme. Respectez-nous donc habillement na biso na ba danse na biso bo minimiza ngote parce que sans la danse une fête ne peut pas exister hein donc voilà c'est un peu ça. Conseil na ba président o ba bimaka na ba chante na ba danseuse na parce que loko na pe na ba orchestre ya makasi mon orchestre mo pe personnel bolinga ka libanda o bilanga na ngai pesa liaka pe na ba tour lilo intel lo bien tel ah Benedict to na Congo Congo pimelanga fufu melisolo basomba melisolo wana est-ce que ça solo kaka bato yo baza wana to yoka ba orchestre eza na lisolo nango ngana ko lo bateme to kozwa micro balader to kitina babalabala oyoka yo moko ba intervention ya ba Congo ba boye na ko lo ba boye munde baloba l'apparence est souvent trompeuse hein les bandes d'acatité ozo comprendre toi na maki wana oyebate sur kweni ni yanda ko na msezo tanga oyebi angote elo encore ba munde to na ba orchestre bongo to za ba sexe opposé ozo comprendre naye ce qui musicien to président linginga je ne suis nada obligé à condimate nada pas obligé à koboya te ça dépend que de moi parce que ça mon balinga pe na moi si s'il y a vraiment l'amour on peut s'aimer. Où est le mal? Il y a ma bezali. Voilà, c'est l'homme Benedict. Où est le mal? Il n'y a pas le mal. Oso comprendre. Toza obligé te. Yo mokande mtoko tala ke non. Est-ce que ça aventure? Est-ce que ngana ki orchestre oyo pona banda ko linga na banda ko bimana batu. Et puis ceux qui oko linga batu. Oko kina oko zwa ko bimana mutu moke puis comme sérieux. Na ko pese exemple ya Linda na Kakol. Lelo Linda da mama ya bana na ndako ya Kakol. Tu vois un peu avant bandana il y a Beyoncé il y a Beyoncé na Jay-Z avant bandana Kakol abetaka petit ba yo vandisa
na ka yo so mona te bele toloba vérité po to sunga balandi na biso to siko tongo tolingi na confirmer ki abimana mutu te mais c'est qui est vrai ça moi si est-ce que linda ka leka yemba moko be maison me balinga na kakol non asa moi ça zala ki na ba parcours na ye na orchestre wana en tout cas je suis désolé na so makam nanga na do développer makam batu msute mais maintenant pesa ba exemple na lingi okota na katité mais moi je peux pas confirmer oyo lobi wana esprit wana bilo danseuse bwana ngoto luka moi okonja baninga na ata groupe ngale ba ngale bimara la presse ngale za la rabe ba guerre d'esprit peut être trop non mais c'est ce que vous pensez mais en réalité c'est pas ce qui se passe là-bas. Non, mais on a bisa en tout cas, je suis désolée, n'a évité. En tout cas, oh ya Linda na kakona loba qui a juste pour expliquer que non, il y a pas de mal, ceux qui va travailler ici comme on peut balingani, pe na bolingwa solo pe ba, voilà quoi. Na ndenge wana nga anonso masola viva, na pe si kakona Linda ba mota trona bana, iska bazana ndako. Donc voilà. Kakol, merci non, on aura sur ma danseuse hein. Donc, danseuse au Kiko Bala et Pochena, non, bala. Mon chéri, je te fais des gros bisous. Non, je peux pas. Il m'aurait dit que je peux pas. C'est mon jardin secret. C'est normal. La vie privée, na pour la vie privée, papi bazala ebele, parce que exemple kala tangi ka papi moté malanga papi. Et tu n'as pas point d'interrogation. Non, c'est bon. Vraiment là sûr que vous avez belé vous sepeli toza la Bénédicte ouais azali vraiment présidente il y a ba danseuse tout y a viva toza qui na Bénédicte to beti vraiment parcours à Bénédicte to bé tant que moi si to solo linaye donc et ça li penda bien là qui be sepeli et belé remix c'est un moment à papa peso ya kalaté moi extrait jamais dans développement aussi côté na bengayo dans un numéro na pas mbuta et pas chef na bengayo okoya vraiment na studio on est dans accord na bénédiction ya mère Amazon ya Tosha un chef d'orchestre chef nangai ya batunyon sto ya Marie-Laure ya on ya ba Cornélie Malongi donc c'est un peu ça quoi. OK, remerciement contact pour na baignon so balingara Bénédicte oh ba mona ika na musika mais ko yoka Bénédicte lelo ko loba donc et ça li bango lo mombo peut-être pas benga ta Bénédicte pour encouragement na pesi ba mbote na papi Moussoui na Londres c'est vraiment mon vieux que j'aime beaucoup que je respecte merci de ba conseil to pesa ngai et puis na okito Tebon na kata Paris José Prof Akisimbi premier na Londres, Willy Opele la na katia Irlande, Angèle Choucha ma grande sœur chérie na Bruxelles, Candy Matata na Bruxelles et Christophe, ba tout au balinga Bénédicte la diva, je suis là. Ba contact na Facebook oko beta Bénédicte Choucha oko monanga et puis sur WhatsApp, Imo, Viber, Skype tout ça, oko benganga na 00243 9 91 45 24 12 00 243 9 91 45 24 12. C'est votre Bénédicte la diva. Merci et tant que chanteuse autorotico qui est bon monté. So ko sala biso moi morceau improvisionné biso ka mo lo mo ya EHP Media. Tant que moi tant que chanteuse to cité non penda boité moi improvisionné biso lo mo pour la EHP Media. Papa Ido Amani, na maman Génie Amani depuis Londres. Iyele oh EHP Mega Chéri linganga na bolingo ya solo tobokolo bana Zambe apesi biso chéri Wow, merci beaucoup Bénédicte vraiment pour la disponibilité, la volonté aux aki nango ya kopesa biso baton malgré aux aki en pleine scène mais au tiki au répondre à l'invitation na biso merci vraiment. C'est moi qui vous remercie talara moninga na moi si to se soutenir biso ba jeune ba maman parce que voilà, il y a pas assez de femmes qui se soutiennent, voilà, il faut to se soutenir donc voilà quoi. C'est un peu ça. Merci beaucoup. To cité si chef to komi na biso pe mwana suka moi liloba la ba ya yo na biki baza ebele o bazolanda yo na biki boza la besoin ya ba soutien et à la financière et à la spirituelle ba prière et à la morale parce que eza facilité ko kumbelo ko ya muto ya zate ba idée ko za la peut-être limité
Mais grâce peut-être il y a appel à Batouana, grâce peut-être il y a conseil à Batouana et que ça la lisusu tosha vraiment il y a ebele. Ouais non remercier na nous EHP na ndenge pena aye koza biso image awa na à plein maquille non remercier yo Manela Gloire Ngindu merci pena na image na yo en tout cas kitoko na opesa pena mbote na Papi Musui London vient ngai na opesa mbote na José Profa Kisimbi na opesa mbote na Noisin Basila papa français na opesa mbote na Gérard Basila na opesa mbote na Kombla mwana London Kombla yo ebika ndenge ezalaka donc na pesi mbote na Oki Banga na pesi mbote na ba fan na nga nyonso o balinga tosha Fulakanda les bassistes des bassistes na pesi mbote na ba fan nyonso ya Viva la Musica biso ye en tout cas botika biso te bo soutenir biso toujours surtout moralement quand ndenge ezalaka na pesi mbote na vie na nga moko boye ve yo yebit hein yo yebi kaka na loba na yo pire vie mais kitoko leo natangi kombo no te mais ozaka numéro de contact na ngai eza 09 98 18 34 84 09 98 18 34 84 donc sur les réseaux sociaux tout au monde sur Betito Shafulakanda donc au monde a Tosha Fulakanda donc kitoko merci beaucoup Tosha fidèle internaute vraiment na remercier bino pour la disponibilité na bino opesi biso ya kolanda biso bino ba ebozali ebele loko cité ba kombo na bino te parce que boleki ebele mais bino non so ba ya EHP bino non so bolingaka Manela ici la Benjamin de la presse congolaise la triple option la diva ngapela linga bino makasi asali bino ba bisou mais ba yanga ba soutenir vraiment Manela ba proche ya Manela na koza ngotanga ba kombo na bango te maman Brigitte Tabu maman ya bana yayo ngwana papa Charlie yayo ngwana maman Marie vous êtes tellement ébélé maman Véro depuis Angola yayo ngwana équipe technique tout ya EHP Media Bobo Gigal marche avec 10 à match Gloire Ngindu équipe Bumba donc papa Jean-Marie parce qu'on aura bien la Babylili ba image bien ba son bien grâce à monter na biso papa Jean-Marie le président Chikito Mushashino qui toko président donc yo talakaka merci beaucoup non ma nyonso la famille ici bino tout na Brazzaville lela bino fort hein famille na biologique comme na yemo le numéro 1 ya baleki et Kariki France ici est ma vie ya ngwana ya bino tout butikali na sima lela bino ya grave à la prochaine bye.